Papa. Bonjour. Siko zolo banini. Ngai posa ko ngana meka na opeso nano mwa toli moko boye. Okay. Ayebi te. Nzambe na Satan moto nani azo ambre moti. Donc otuni question nzambe na Satan. Satan e pa na yo lokwa ndenge yo papa na ngai. Ozo meka kotuna na motuna ezo swanga na mabuni. Nde na tuni yo te. Na mokili toza nango moto nani azo ambre mokili Satan na nzambe nani nde azo ambre mokili. Bon, pour nga vraiment réponse na nga na ko loba ke Satan nde azo ambre mokili. Bon, eza Satan te. Po nga na loba noki po nga ye po abino nga pe na nga makambo mususu eza pembeni. Eza Satan te. Eza kasinani. Kasi eza nzambe. Na ndenge nini? Bon, alongola biso moto azo déranger biso na monde. Si akolongola ye ndenge nini? Bos aboma ye biso nyonso tokoma boma ko lokwa nzambe. Soki atike kaka akoboma na ye kaka. Bon, na ye na nzambe na Satan nani nde asali moninga? Donc otuni nzambe na Satan. Na tuni yo nano lokwa ndenge yo zawana. Nzambe na Satan. Nani nde aboti moninga? Mais nzambe nde aboti Satan. Abo siko yende abimisu pomba na mokili pona nini? Ifeka olongola mwana na po mokili ebonga. Bo yo siko ozotika ye ozoloba kate te na lingaka ye te mais mwana na yo ozoyebisa bato ya mokili te na lingaka ye te obomi ye alamuki. Na nde azolamusaka si ye. C'est que soki natali yo bien oza na posa nzambe aboma Satan. Ok, bo wana nde na konjima mokili solo. Nano Satan akufi te. Ok, continue. C'est que nzambe pe moko azotia mobulu na mokili. Kasi abatire banga mona ne ba tourner film. Yo ke koloba te o Satan nde azaka moto mabe. Kasi Satan azaka mwana nani? Kasi nini pe? Nani nde akoka Satan na monde otoza nango? Bongo pere moto akoka Satan azate. Satan nano azamo pepe. Nzambe pe azamo pepe. Satan lelo soki abi alimo akoma Kinshasa, nzambe pe alobi alimo akoma Kinshasa. Bazabo moko te. Bo siko azotika mwana na poni. Nande akolimo kaka na marke na ofe akisi te eloko te epe. Osho Jésus a fait alimo nano akoma na Kinshasa. Mais Satan a soki abi lelo na akoma poto na akokoma poto. Akoma na moyeni. Akolimo kasi azamo